BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Vous informer, c'est notre souci majeur. Bozawana, bonne fête de Noël, bonne année. Naba bonne nyonso. Ya Bibiche Mbombo officiel. Nalingi bino ya trop. Merci pour bozo s'abonner, bozo partager. En tout cas, yango ezo pesa biso le courage ya kosala. Donc loko bino bogo sa la biso ezaka yangwana. Vous partagez, vous s'abonner, au tel peu ma pub. Au moins que non, yango wana, et qu'on prendre l'oroté, et qu'on perdre l'oroté. Et voilà. 100% news et analyse, to yaka nango wana, pour na ko mekampe ko lobe la ba sujet, ozo le kanana communauté na biso. En tout cas, ba papa intelligent, na ba maman intelligente, bozara awana chaîne na biso. Alors, bomoni déjà na titre wana na tche Manike de John Oiboyebi aza porte parole munene ya F victime baza vraiment ba soldat ya Fally Ipupa. Donc maman wana aza na art de parler ngana lobakango parler comme ça c'est de l'art hein. Au lobby, batu ba yoki ba chepe ba like. Il faut y bandenge ni akoloba pour na attirer batu. Quand de biso to loba boye. Bozo ba abonné ba bakisama, bo chepe ba like. Cela veut dire que to loba bien. Ata to loba bien à 100%, te pour bino bozanga ba remarquer. Mais quand même, zamba pesa biso grâce wana akoloba. Donc eza art. Manike to bi ka loba bien malgré à tout en bordure mais à lobaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'oro nini et comme les Manike de John boyo qui prophétie. En fait, nazo tchela bino prophétie, boyo ka prophétie il y a somme badeko et ça linga douleur et ça linga passé. Oh mutomo wa commentaire le yo ka douleur yo ka nzoto malili mais oui ce que ça sangwa mawa et c'est le romo bien té et pour na sepela nango na mela champagne to na salani. OK? Voilà. Non tchela bino son il y a prophétie oyo bazweli Manike eloko nyonso eza ya koboya te ya kondima te surtout prophétie parce que tout le monde a batu mususu ba regretta po ayoka ba pesanga prophétie ba yebisanga eloko na prophétie oye ko regretter na sima bandeko s'il vous plaît boyoka dans prophétie oyo Manike so kaza botindele nano lien émission oyo ayoka et à apprendre et à laisser bino moboyoka non na matoyi na bino et puis ngana bino tokozonga pour commenter. C'est parti. Troisième message na lingi na pesa papa cheki pona ndeko na biso moko ya mwasi alekape na ba réseaux sociaux. OK. Tant on azo bondela parmi batu on a bandé ko sala bango service pour tozo bongama pona le 23 décembre awa ko kende ko tikela ba mama veya ba maputa moi loso moi c'est moule pour ba fêter nango nazwa kitan okende ko bondela le 15 décembre oyo nzambe apesa biso directive en plus totika journée na maboko nzambe mais na ekomona ndeko na biso oyo ya mwasi ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Manike. OK. Manike na komona mutu moko to nazo bondela to kona landa ka ba émission na papa chic et muso moni eloko mo yo etombe okoti na téléphone moni mais na yebi vi na été na komona nzamba yebi na yebisa eboye et message wana eza na mutu moko oyo akufa azalaki cher pour na vi na ye mutu wana nda ko pesa nga message wana. Alors message yango elingi koloba nini to elobi nini pe komela ndeko na papa chic ke makambo azo sala a continuer ko sala yango te pe ko luke memele liwa. Et puis bazo bisanga bisika o yakei ati esu makoni na mboka Kongo te soka te makoni na mboka Kongo au sa 3 mois te akufa ba olele na mboka o bisika o yakei ozali ndeko na biso mama biso Manike bisika o ozali zwa temps ya ko bondela ozaki mutu moko esi monde atenebe bongisaki po ke décembre o fêter te ozala ya kokufa mais soki nzamba bateli yo eza par rapport ya ba prière au bana no basala rapona yo nzamba zo ebisanga na ebisa yo bisika oyo ozali kotia makono na mboka o lisute
soki mboka oyo kobanda kotia makono ntango soki kotala bana me bisika ozali fanda kuna soki kaka otieki teti otie makono na mboka Congo ozongi awa ekozala 2 mois ou 3 mois ekozala ebele ndeko na biso wana akufa. Merci beaucoup maman Sia. Et voilà mes amours, j'espère que vous avez suivi Bolandi Binomoko prophétie wana ya Manike. En tout cas Manike nous avons pour ça vraiment abonner à Bibiche Mbombo officiel. Bon ça l'effort, bon partager live vidéo et comme la Manike. Oui, biloko nyonso to mona biloko nyonso et ça biloko ya négligé te. To mona bato mususu eloko ekomela bango ayo regretter. Est-ce que mambo eza solo to eza lukuta muto ayoki yango mais abeti kara. Après quelque temps muto ayoko regretter si je savais ba pesa anga prophétie oyo nayoka message oyo nalotaka ndoto po eza na bato musu balobela bango na ndenga ndoto nzamba lobela ke na ndoto ye soka loti eloko wana erataka te eloba yango madeso bana erataka te mais Manike yoka parce que nga na lobi omoni herbola mo komela biso nzamba pambola biso c'est pas tout le monde débat c'est pena bola moana nzamba o pambolo o publier vidéo au lati bien au voyager au boti au CC classe au Bali, ce n'est pas tout le monde. Mutu musu ako sepela ne longi mais na motema nyongi nde bakino balobaka nyongi a sepelite. Manike ake poto oui bandeko ne ba na poto famille mobimba baza na poto mais fallait aimer poto. C'est une grâce. Eza grâce. Mais mitema bato belé pe esali nini et sepelite. Manike au-delà de tout musique olobaka bien au défendra Fali au-delà de tout il faut avoir la vie de prière. Oki prophétie balobi Manike kozonga Congo te. Soki Manike ozongi Congo Manike akokufa 3 mois eza ebele. Bilo mususu eza ko négliger te oui ba prophétie mususu ya lukute eza ebele. Ba kosaki biso awa ba prophétie bimaki o élection kozana na Congo te. Siko nazoyeba te ba pasteur balobaka bongo. Eza nzambe nde muto alobelaka bango to eza ba sentiment na bango. Toi na sujet Congo te. Ezaki juste exemple pour na kopesa bino pour na koyebisa bino que toute chose, toute prophétie n'est pas négligée. Manike yoka yebela yoka nzambe. Ce qui s'agit au consulter basala nzambe mususu. Pour ba mekampe ko expliciter yo likambo yo. Mekampe ko consulter parce que bandeko eloko yo soza on négligé te yo ki poto. Oui nalanda ki vidéo mo boye Manike alobi bango ba finga nga bango ba yebi ngande na nzambe na mama chantier na otonga. Ozotonga c'est une bonne chose, félicitations. Musala oyo sala e futa yo. Ozana batu na yo ba partenaire na yo ba pesa kombongo osala mamu na yo ozwaka mbongo oui otonga c'est une bonne chose. Mais quand tu annonces publiquement que otonga oui, félicitations. C'est une bonne chose. Musala nezo futa yo. Mais mitema bato ba Hollanda parce que c'est tout le monde qui nous suit Et ça na bato belé balanda biso na ba réseaux sociaux oyo. Ozana bato mususu ba koko na bino ya mboka ya loja soki ya mboka nini kuna na fin fond. Ba koma pe na ba téléphone Android, ba koma na ba WhatsApp, ba koma na ba Facebook, bazata na bana na bango pe ba na ba réseaux sociaux ba ko informer bango. Bako informer bango tala kutu Manike aotongati oyebi mitema na bango te yango monaka soki wana vie de prière te bilo musuku ya na ba réseaux sociaux te oui toza contre te nga on a contre mututi. Moi je parle que de la vérité na lobaka vérité prophétie toko bwaka ngoti toko ndima ngope facilement te toko bwaka ngopete mais eza na mutu yemo faut méditer ayeba vie na ye ayeba vie na comment est-ce que e fonctionnaka Manike ta la vie na yo ba kombani na zalaka nango
eloko nini esimbaka te famille nanga na uti eza ndenge nini tala parce que balobi ke manike soki azongi kin manike akokufa on a précisé yango ya lobi yango ayebi ke eleka ba réseaux sociaux oui tout le monde pe ba prophétie musu ya lukuta akosine pe batu kaka lobi eleki nango pe salamité prophétie mususu ekosalama lelo musu ekosalama dans 5 ans eloko sikoyo soki ba pesi o prophétie boye sala effort au prier pour nango. Sans prier pour nango, Nzambe akoki ko épargner yo. Eza prophétie musu babi ke non ko sala te soko sali sala maboy. Prophétie musu c'est ça que non, ba biso que non sambela makasi dans 3 mois na omona liwa. Dans 5 mois na omona eloko mois mabe ko yela. Dans 9 mois. Banda siko ko sambela po nango, so sambela po nango ekokisama te. Mais soko sambeli te ofandi ka boy. Eza roi mutu balaki ane oyo ko sila te ozobala. Soko sambeli makasi te okobala na yo te. Prophétie ezala accompagner na prière. Sur yamalamu yamabe pezalaka. Yamalamu yamabe everything nyonso wana ezalaka accompagné avec la prière. Ngana lingami ko lobela ma prière parce que nous sommes des chrétiens. Au-delà de tout, na mokili oyo. Façon ma ambezo kende, façon to fonctionner, mokili nenge baby, il faut toujours prier. Il faut qu'on s'ambela. Pour qu'on s'ambelite mawa plein. Son s'ambelite mawa plein mes amours. Mawa plein. Il faut toujours et toujours prier. Mon kilo n'enge so fonctionner. Ma amunyo se zaya ko beba. Mon kilo zaya ko beba. Tala biso bato mon kilo nde to fonctionner. Mon kilo zaya ko beba. Yango au-delà de tout, il faut toujours maniquer des jeunes et lokoyo ezaya ko négligent côté. Oui, on se enjoy hein. Ozana poto nzamba pambula fongolize là c'est la grâce de Dieu. Mais zalande na prière. Et ça ba tumsu to mona na ba réseaux sociaux to moneka azongenga to mone le roi mutaliboma. Mais sora lobe fou kama bandobele la nzamba o comprendre te hein. Et ça mutu mususu po bo mona zo apparaître succès ayebani bandeko mutu na mutu azana esika na ye akwelaka. Mutu na mutu azana esika na ye azwaka renfort. Oui, c'est ça. Pour mon amuto, ada succès, atombwa mi mutu munene anambon, oyebite, batwe belé. Ana mambo salaka, en public bo l'aksabino en ote, mais en coulisses, ana biloko salaka po azala oyazali. Batwe belé to bi ke no basala ba kisi. Mais yo soko na kisi te kimele panzambe. Mondo eza ko beba. Batu musu bakoma kaka azo lokayo na réseaux sociaux. Amonio ka bwe kindo kimbala moko lokio. Amonio be a détruit réputation na yo ka dans les vides bwe bandeko. Why? Non tout mon a vidéo mo yo ko publier ba TikTokers mo boye. Alobi moninga na ye a publié vidéo na ye parce que ceux qui baswana ki a eu téléphone na ye, ceux qui abela ki moni asimbisa ki moninga téléphone. Era simbisi moninga téléphone, yé moninga a eu ba vidéo na ye a transféré na téléphone na ye. Après quelques temps, ba bebani moninga wana mususu a eu téléphone ya moninga wana a publié ba vidéo en fait ya copine na ye na mobile na ye bazana na ba bazo sala. Bandeko bomoni ke na réseaux sociaux o bandoki baza na réseaux sociaux o bandoki baza yonga na comprendre te est-ce que beaucoup ko apprendre te aux arabino moko bolingi ka ba via ba camarade oko est-ce que oko construire vie na yo moko te wana ko te sujet te to lobela manike po na ki kanda mbala moko siko la fille azoleka pour dire que oza camarade de ma bé na pesa ki yo confiance ozu ba vidéo mobile nanga na monde oya lelo moi na moi si aza na téléphone sans code ozu pe téléphone opesi camarade ko sala boité moi na moi si so téléphone faut za na code téléphone oko pesa camarade te oko pesa te ko pesa te poani a osa la téléphone otandenga osala mokile ya obeba wana zaki na sujet te to lobela manique de John to moni manique a kepoto mais to moni prince babia a kiete to éviter qu'est-ce qui se passe mais peut-être à Kolanda Sima manique ça ba maman oyo do a s'imposa do ayana kiye
aotala te ke non ngana aboye na aotala te donc imposer bino qui vie eza bon monde eza bongo il faut qu'on imposer bato otala ngana elongi mabe ngana mukuse nebi koloba te papa maman eloko oyo ozala ngo imposer bato ba omesana nango ba ko mo nango normal na kala to no mona ben firme bando sa ba théâtre bando sa la théâtre te mais lelo to mo ben firme ba ko na théâtre ba handicapé ba ko na théâtre et pas Jérémy Bokende azana bateau malgré a ofinga ba on a théâtre mais au senti que non ba okende ba mata ba sa succès ba sa la combo na kalezaka soni ezaka ke ndene bazabo naza koka ba mona na osala na osala théâtre ba ko sekanga ba ko seka jour à liboso jour à mi balé jour à mi sato ba ko mesana et ba mesani c'est ça imposer batukio sala ki yo ba mesana nango ba ko mona ngo normal au début ba finga yo ba fingi mais ba yo mesana et comme nango normal bako mesana donc manique l'autre moni à s'imposer talaka signer Cindy le cœur a signer na Cindy bi et l'autre côté au salanga et l'autre mon côté oui qui ça Cindy le cœur a ébissé est-ce que tu as des épaules manique abi be poli yango yoko be poli yango yo abi be poli yango yo donc senti maman moko signa na ya bangara na yete soda ya nini ba soda tango mobutu on doit comprendre et les lo oyo fallait récompenser ya tindi poto et les lo manique aso enjoy to moni na beauté changer everything est changé mais yebela prophétie o maman nangai zoango ko néglige en côté ce qui s'agit côté ma par la prière téléma parce que ça n'a pas te belé ils en veulent à ta vie donc bazo linga ba mona yo que o évoluer té ou ba linga ba mona yo o ko ta même na sa mabele otika bana na yo na prophétie wana ba lobby la tantine à lobby en tout cas ça là est fort que na musika wana tikala kuna ndenge otikala kuna obanda kosunga bana nona ndenga musika kozonga te soko zongi 3 mois ezebelo kota na sama bele wana mama wana lobaki alobi bongo en tout cas bien on ça ko négliger te manique ko négliger prophétie te to mona batebele ba négligea ba kufa to mona batebele ba simba mutu si je savais dans na tonton moko boye azara chauffeur ya ba track jo moko alali aloti likola sapato ne bungi luka likola sapato na ndenga la mukaki likola sapato ezate asala accident katana likolo tilelo akomo raisonner na lota kango mais tellement ça qui na vie de prière te et salami yango soko lotindo to sale effort télémela on a prière anila on a prié et salamate au nom de Jésus anilango okolota ndoto okozwa prophétie ko regretta kate et loko nga na senga nzambe na vie na nzambe na boyi ko regretter. Pour regretter, il faut ça. Il faut toujours demander Zamba direct yo, à diriger yo. Nganali ko regretter ça déjà ma bé. Si ya ma bé si je et ça déjà sangwa mawa ko regretter. Et ça sangwa mawa. Si ko so lingo regretter te, o senga Nzambe Saint-Esprit dirigenga. On non ça il faut ça right. On non ça la bo, il faut ça la bien. Saint-Esprit a ko diriger yo, o ko sala nini, o ko regretter à jour mon côté. Yango toujours il faut c'est la directive pour mon kilo o soko zo sambela te ozana li felo soit to amuta ba kisi soit to sambela okosa no musique mondaine okosa la na yo o musique profane so ki ndenge nini mais zala toujours na prière yo mona batu musuba kendara akikuluka protection pour nini donc azana pour ça que non azala protéger pour ba flèche zalaka namona mutu mususu abeta rabale obike ba bete flèche na likoloka abete la rabale atiko beta bale akende pa basango basala prière balongole loko na mais atika na ma défaut na likolo pona nini mutu akina protection ya Nzambe te azaki na protection ya bato mokilité et on faut aussi nga protection quand tu sors au bimi libanda senga Nzamba protéger senga le son de Jésus et kavayo parce que anything can happen mutu nyonso soko za protéger te ako flasher ako boire que le flash
Parce que bato nyos to mona na ba réseaux sociaux bandoki bazali bandoki musu ya famille na bino basala ba compte Facebook bandimi baza ba mina yo oye bandenge nini na fin fond na mboka na bino na Mbujimai na Kananga na Bandundu na Équateur kuna na Lisala soki na mboka kuna na Bunia kuna na Bukavu eza bandoki musu bazali wana a s'abonner pa na yo kaka po alandela ka vie na yo. Mais si tu n'as pas la prière, au sambe la raté, au senga protection, te yo ano publier, to moni ndaku, to moni ndegozo bonga na vie, to moni oui, c'est une bonne chose, au salangoza fria ko sala. Mais est-ce que tu as la protection? Est-ce que Nzamba zo protéger yo? Est-ce que c'est ça? Si ko so ke za bongote, maman, papa, yebela, vie ezaka moko. Mingi bakota na se ya mabele na loyenge. A kota na se mabele po azaki avertite bloko ba réseaux sociaux bato bele ba kufa donc oyo kaka esengo oyo ko yebisa bato ba bien na yo na ba réseaux sociaux ngai nde na zaboye na sali boye na pambwami na sali boye. OK, c'est vraiment une bonne chose. Alors quand yo ozoya na maramno nyonso na réseaux sociaux ozo publier merci bazomona ndenge Nzamba osalela yo et monanaka témoignage et monanaka. Mais quand tu témoignes ça bato musu a témoigner lelo lobi a kotina sa mabele a lobi likambune lelo lobi a kotina sa mabele nganda fimo we internet kaka abi na publier baby shower na ngai wana na otu kobota 4 jours na ebisa yo 4 jours déjà na bota na publier ba photo mais ndenge na zwaka kindingu na kota koma poka na publiaka abi jamais ngamoko mahamnanga au moins nanga na publier te. Il faut cacher parce que tu es bimité ma batute osaka obligé publier et ça na batu mususu combat oyo zanango na oya zanango eza ndenge moko te eza batu musu ato publier que visa nanga yango o publier que mbongo nanga na compte na zanango eza autant bon ça le loko moko te bandoki ya famille na bona bandoki ya famille no bandenge moko te yango ta la famille youti. Quand tu publies, quand on a na réseaux sociaux, yebaka famille ni oyozali, yebaka place ni oyo telemeli, yebaka loko ni oyos o sala ka pose à protéger. Il faut yebango. So yebango te. Yongo mona batum so comme regretter Nzambe, ba boakelanga maladie, ba boakelanga boy na boy. Donc faut faire très attention. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Ton abino na yebi ke ezamuke na linga ko respecter toujours ton abino parce que nayebi que boza ba papa boza ba maman boza vraiment na ton abino ça vraiment précieux et on a lingaka anytime nazo abino ton mukie. Merci beaucoup nabino bozo soutenir biso de près de loin en tout cas na lingi bino a trop partager la vidéo, commenter et liker. En tout cas moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission 100% news et analyse Maniké. J'espère que Maniké Nzamba Sunga place azali soki ki akozonga kin aza toujours en état de prière à sambela vraiment makasi soki pa ko négliger ngo toboyi to simba mutu. Donc c'est ça, à prendre ou à laisser. Merci beaucoup, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bisous et bye. BBM Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.